Ah bon? On va se retrouver dans mi balé nani. Tu es bien très bien. C'est ça la maison mais mutu odi le manzaka akutuara trop. Basolora trop. Basalara trop. Ya papi kakol ya machine. Abenga ke chef nanga. Vraiment. Toti kanan au-delà ya ba makanisi. Pour attendre télémission odi le manzaka ba bi lelo pona mwana mobali moko na maison mère o bo voyager na ebo tambola partout. Odi lo ponara papi kakol. Pourquoi papi kakol? Mais essa ndenge ba mesana, essa ndenge se sentir à l'aise. Papi kakol la cha odi le à l'aise na wenge poto ebi wenge za monde adu. Kiba monde musique etam. Des bandes à London TV. Manzaka zalaka ni lobela nango eloko te. Ezo lobele loko te. Omoni? Ouais, parce que omoni odi manzaka sala bongo poani. Ana mani ke mo boya zela odi le manzaka ko ya pas frapper. C'est ça. Ana ki sinzora mo boya zela odi le manzaka a raté pas frapper. C'est ça. Côté au quartier latin, ba vandelaka wana. Vraiment. Moi, c'est l'émission que je salue l'artiste Nick Didou. Le long à la quartier latin. Fallo dit le mansaka mabe. Vraiment pas te belé. Oh, dit le mansaka la tarba qui mon nom. Les Ibiens. Oiseau voyager la maison mais va donner au collègue qui mon nom ça la propagande. Mais aujourd'hui voyage chez Yango. Il y a orchestre tout côté. Oui, rançon. Non, la patience faire. Mon oui rançon. À ça là on bena na ko. Voyage orchestre télé roté quand on dit le mansaka les on dit manzaka kutu batu babanya na bango te ya ozonga. Sans problème. On dit na matière ya kima. Bon longola kombo dit le manzaka. Pour te vendre net tobi et biso pe ba chroniquer na banito sola na bango toi. Somo. Biso pe te toloba. Tu ça béni les visionnaires wana na yamba ya moi trop c'est ça. Des bandes à London TV. Alikambo elo mo na ngana loba. Tonton promo. Jazz. Des bandes à London. Ainsi que pas parole. On a un message dans Rancé. Arrêtez vos bêtises. Donc, ni page ni bon bébé. Non, non, coquin, non, on n'a pas page. Ouais, on a tika la goût. Tonton promo. Vraiment. Jazz. Pas parole. Bakali. Bois plus de 5. Arrêtez vos bêtises. Avec des prix non original. Musique n'a mis souffrir trop. C'est ça. Et outil musique, tu as besoin de gens qui conquérir l'Afrique. Vraiment. Botika qui jalousie na qui m'tema ma bébé au sala vers Fali. Vraiment, c'est ça. Même l'artiste na bino bolobelaka. Tonton promo. Tonton promo. Faire rigola. Aza tala mutema oyo sala ngote pour na concert à Fali. C'est ça. Bakali na ebite sona benga nani ndongo na biso. Botika mutema ma bébé au sala. Jazz. Aux aranani na fali pour pas jazz. Ça te fait du bien aujourd'hui ne ba fingo ba traiter de tous les noms ba traiter. Vraiment c'est ça. Moralité, ba traiter aux assemblées. Ba mapa, ba traiter double réalité, double genre. Pourquoi? Aux gens se charner na fali pour pas. Des bandes à London TV avec des prix non original. Salut chers amis internautes, à tous les abonnés des bandes à London TV. Naba et tout balingara non si vous qui dit l'étoile bouillon de la presse congolaise fils Sarankit. Sans problème, il y a ça la ragiste Moussala Naye. Des salutations à toi mon boss de Brilo original babi moi à Londres à Tongo ya Pokwa ya Moyi ya Boutou donc tout y est. Ba et tout balingara non si vous qui en tout cas vraiment l'étoile bouillon de la presse na bino yo fiyo alobara mingi ta sala ragiste Moussala ya bundara mingi na Moussala boya babi toza awa toza awa pe tozala awa hein ba o tout balingara ngana ebi que tant ba partager mission des fois ba sentir que l'étoile bouillon de la presse azaba koto babi le lelo te wana biso awa to tolobara tout tolobara tout tolandelaka tout tozalaka sima ya actualité donc soki toyoki likambo na 10h juste donc na 20 minutes biso toza wana en tout cas vraiment awa makambo to eza ok babi lelo toza wana na Bob toyoko panza nteke tosala ba analyse makambo ngo tomona ngo ndenge tellement yé amanyolaka makambo ngo bien alobelaka ngo bien
yango wana toza na ye awa. En tout cas vraiment na loba mingi te ba mote na yo hein ma petite sœur propre Raissa une mote Olivier Nzinga depuis ISA babile ki wala ni na Sibunkedi ma tante chérie depuis ISA ma cousine chérie Solange bon séjour on a Kini mon papa chéri hein je te salue papa Emma ma maman chérie ma Marie à mon fils Vadano Lumingu toza bongo na Bob tozo panza teke biso a pena analyse pena kendaka bien so que sengi photo lo batolo baka tozala na partie prité mission tout ya mboka tozana a porte za refonga pona mutu tout mingi tozala sima actualité biso a bomo nali pena na senti batu pena boye ba non si bunke l'étoile brillante aza awa en tout cas batu tout boye ba non si bunke daza awa lelo torolobela to beta masolo ya arena to beta masolo Odile Manzaka to moni a voyager to moni arena to moni ba vidéo salami yango na bengi ndeko danga Bob to manyola nanu mwa makambo wana to e ba pena makambo ezo kenendenge nini Bob so roya déjà ba abonné na biso ba mona déjà Bob mona ke déjà mais lelo bo mona une étoile brillante de la presse congolaise non si bunke du fils Sarankine sans problème ça la juste musala na ye babi de banzat London TV ande makambo mon frère moi salut Boni oui zo micro ok ouais tozali nasi Boni santé ouais ça va par la et mon anaka déjà normal vraiment na sepeli comment na yo hein ouais on a pissé l'ingestion fort lelo on a partagé partout mon yo en fait tout sous la maïo Italie musique congolaise vraiment babi maïo Italie musique congolaise ok to bandino na likambo ya Odile Manzaka voilà le to moni Odile Manzaka o batu bandai ko benge soso ya mboka o batu bandai ko critiquer tozo mona orchestre zo voyager Odile Manzaka zo voyager te to banda monika mona mo ba pays d'Afrique ne to banda mona président na biso wera sona zai komemaye voilà mais lelo to yo ko mona Odile Manzaka voyager to moni na 4 avions parce que eloko moko o pena batu bazana ngo besoin o ezo sala moi to moni orchestre eza awa ye mo président na biso wera sona za na ba propagande na ye na mboka na tambola oui voilà to moni mais to moni kaka Papi Kakol na Odile Manzaka ba voyager aza na Paris voyage quand il y a 2 personnes orchestre tikali awa bon bio moniongo ndengeni. Voilà, merci beaucoup Nassim. Moi Simon Robio, il y a un monde où parmi bah tu es bien calme et bien en tout cas il y a un monde qui a accepté de partager plateau na yo. Merci beaucoup. En tout cas, tu es bien que maison mère qui nous concerne au fallait livrer en Europe notamment en France. Oui, c'est ça. Et du coup, bah côté qui bah demande d'abord visa. Oui, c'est ça. Et selon l'information tu as qui bah visa et bimaki. Oui. Mais c'est quoi qui coïncidence? Le roi de la forêt, Weranson, comme un candidat député, on pense à Bandundukuna, provincial national, et c'est un qui faut kende campagne. Bon, comme c'est Weranson, mon orchestre, tant que contrat signé, on a posé artiste Weranson, on a posé orchestre maison mère, on a posé Weranson et maison mère, Wenge, maison mère. D'abord, c'est Weranson. Alors, l'artiste a tel un calendrier, ainsi que na programme. Il y a voyage à Sénine, à suspendre non voyage, ce qui est normal. À l'andelana, maramba propagande et après l'artiste va retourner dans Nice. Il y a un Odile Manzaka, le roi déjà a un visa, il a déjà confirmé. Papi Kakol a déjà un visa, il était chef d'orchestre. Ba préféré na bango. Pas bête tout, bagé na en Europe, bagé l'hôtel ça misu ba mona na bango puis ba passer quelques séjours. Ba solo la peine na ba contrat ngo, ba expliquer que non na ba ya France, na ba en Europe que tokoya, ba fan ya maison mère, voilà, ba na producteur ainsi que totala boy du boy mais nous allons revenir après l'élection. Vraiment. Donc c'était ça. Na likamoko boy to moi qui songi mo mukie na ndenga mabete oyebi ke na maison mère déjà Bob Odile Manzaka to mona ka bango bakanga maka moi trop na Papi Kakol ouais lelo pe to moni orchestre baba bazana ba visa na bango mais ba préférer ba kendeka bango mibale par là éclaircir biso no mo mukie malgré lobi non mais mukili ndenge komi koloba mo ba nungu j'espère que zo ka déjà ba nungu ande Jésus loba comment se fait-il orchestre mbete kende ke tike ite ka Odile Manzaka na Papi Kakol en plus ba mona ka bango kaka ba
zalaka bango mibale. Voilà. Et bien un peu louche. Voilà. Nasi, obi mokili so tobi total la rabato. Et ça compliqué. Le long on de tout ça la presse. Oui. Visa moko bo ebimi to se retrouver ngana yo na France. Et bien que bato ba lobelaka ya bango mibale na Sinabob et à Clairville. Ah bon. Ba se retrouver bango mibale na nini. To bien très bien. C'est ça maison mais mutu odi le manzaka akutuara trop. Ba solo la trop. Ba zalaka trop. Ya papi kakol ya machine. Abengaki chef nanga. Vraiment. Toti kanan au-delà ya ba makanisi. Pour attendre la télévision dit le manzaka babi lelo pona mwana mobali moko na maison mère o bo voyager na ebo tambola partout. Odi la ponara papi kakol. Pourquoi papi kakol? Mais essa ndenge ba mesana, essa ndenge se sentir à l'aise. Papi kakol la cha odi le à l'aise na wenge po tebi wenge za monde adu. Ke ba monde musique etam. Musique ezala la mo makamna banga en tout cas vraiment to lo ndenge mabete bo tenir biso rigueur te eza ndenge ba fan bazo lobela ndenge mokile lobela yango moni ngape na ye na ebike Bob a expliquer kango bien yango moni na préféré to sala analyse wana to en plus chose grave na kati yo maloba te pardon Odile Manzaka to mona ba manike bakenda ba poto ouais to mona ba kisi njoko bakenda ba poto manike kenda Dubai manike kenda Dubai to mona kisi njoko kenda poto olelela ba to pesa ngabila ba opesi ba mbongo mais chose grave Odile Manzaka ke poto mais Odile Manzaka zo panza mbongo azo panza mbongo ya osenga te voilà c'est bon de mtol Nasi yo luka ba problème non. Obi, Toyebi très bien. Odile Manzaka d'abord, Aza Fimon Boye, Aza Balobane, Aza entrepreneur. Ouais. Aluka mbongo depuis à Kinshasa. Ate ba fille ba vendre kanyi maboko mutu nyonso. Ah oui, wana sœur nanga. Odile Manzaka abamba ba musicien mbongo na podium. Ouais, tout le monde. Sans arrière-passé. C'est ça la porte-parole, la communicatrice. Bon, maison mère nangolo ba parmi ba communicatrice à Liboso, à mata na podium, à bamba ba musicien mbongo partir ya awa na Kinshasa. Place bat ba souffrara. Place bat ba kembara. Somo. Modi la matara à bambi bambongo. Ta continue à poto tout le monde dit les Manzaka. Les grands potes oué rançon de la forêt. Oh, ça qu'on a besoin d'un bon audi l'été. Mais audi là, il y a un aéroport où rançon a voyager. À Bamba où rançon a payé un bon rançon, moi ba biscuit, moi ba nina so moi ni. Et ça là, bah comme moi en haut. Ah, où rançon? Ouais, fait écoute moi na où rançon un ticket là, on paye ça où. Mais yo paye ça où rançon. Mais tu vois bah où rakabato ebi. Ah, voilà. Ngala mona la ngamote. Non comprendre. On comprendre ngana place où. Makambo audi Manzaka sala ngona bakini. Mais ce que tu as niveau Europe, oh biso nyo so lelo longa so na kiti na Europe, na ke luka ba ser na ngana bi ke camarade na ngaza kuna Maria Mande motima papi kitsala, moi afina nga moi héros moi ni mais ce que tout le monde dit Manzaka à que Paris en plus deux personnes. Ah, il a gonda dio wana petit. Tu na tout ni Bob la londeni. On dit Manzaka na place né. Tu mais on dit le Manzaka na kakol. Ata bala le sika moko. Et là, il est gâté. Merlinda, tu fais si Merlinda, mon délai. Tu fais si mon téméraire. Faut comprendre, bien qui sont au monde était à Boyko. Il y a le sur la bouille. Mission et tu as ça boulot. On a battu. Non, si tu as là, ceux qui ont picoté, non. Pour nous, encore on dit maintenant. Pour nous, on dit là, papi kakol. Ah rien, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. On dit la kindananda Kakol, c'est une famille. Et l'Obama. Ouais, l'Obama kaka poza wenge. Poza ndule. Aïe. Wenge ndule, c'est normal. Ce qui est vrai, même au sein ya wenge musique à maison mère, ils ont qui bouger. Ils ont qui bouger et ningana qui tant ba monege odi le Manzaka ba voyager kaka bango balé na papi kakol et ningi saki oya koloba baloba ki oya kobule babulaki mais ce qui est vrai analyse pe toyé ce qui est vrai et sali-moi bien te mais ngalo rassuro que na ebi machine avié nanga na ebi odi le Manzaka moi surtout 8 ans partager ne ba plateau makambo belé il y a rien du mal mais les kabambongo pona songela yo. En fait, on dit le Manzaka lelo, on a la vérité sans arrière-passé. Ce qui peut leur demander que ma pote à exagérer qui. À mi commissaire local là,
ana mbongo ana besoin pototé ana besoin le rosanete yango mo va voyage belé atikala boy ba no célébrer to yebi batu misusu ko neti ngane na za boyelelo ke visé ye bobo kenga na tikala yebi ke na stressé onyonga Mosco dit manzaka zalaka ne lobela nango eloko te ezo lobele loko te omoni ouais parce que omoni odi manzaka sala bongo poani ana mani ke mo boya zela odi le manzaka ko ya pas frapper c'est ça ana ki sinzora mo boya zela odi le manzaka a raté pas frapper c'est ça côté au quartier latin ba vandelaka wana vraiment nga ça l'émission que je salue l'artiste Yannick Dido le loin la quartier latin a palolo di le manzaka mabe vraiment batebele oh di le manzaka la tarba ki mono les ba ki mono boy oiseau voyager te la maison mais ba donner au collègue qui mona ça la propagande mais aujourd'hui voyage chez yango il y a orchestre écoute tout oui ranson non la patience faire moni oui ranson a ça longo benana ko voyage orchestre télé roté quand zo di le manzaka le bon voyager on dit manzaka kutu batu babanya na bango te ya ozonga sans problème on dit na matière ya kima bon longola kombo di le manzaka poto vanda ne tobi e biso pe ba chroniquer na banito sola na bango toi somo biso pe te toloba te so beni les visionnaires wana na yamba moi trop c'est ça te so di le manzaka nini sikala na no tamwa abina sia pona décevoir papa na ngawe ranson so za na muto ko tikala te na wenge za ngao di le manzaka ata to ke 10 bakimi 9 nga odile na ozonga na ye na pesi papa na nga we ranson compte rendu donc ataka fier na we ranson na ye aya benga ke logo donc to tcha na biso ba arrière pensée te we ranson na ye bika odile manzaka bake mission na papi kakol ba ozonga bango mibale bambongo wana bomona na asala ngo bona manike asala ngo bona kisinzora asala ngo bona landry japonais ola ksaba ngo yanga odile manzaka na kemba te mais on dit le manzaka keba wana mikili fozonga na jean fozonga na valise somo parce que ndongo kendeli bana mikili système logo là yo monaka na yo zanga na yo ba pesa ote ba pesa ote vraiment ba pesa ote vraiment voilà merci beaucoup Bob babi ekendaka bongo ezalaka bongo en tout cas vraiment tobeti masolongo po mokili ezo loba e loba mo banungu wana et ça bien te yango na sepeleki vraiment to lobela mo likambo donc comme milisusu to kei boyo to esiko na mopandi ya le king Fally Ipupa Bob oyebi ke babenga Fally Ipupa ko mo benge numéro 1 parce que tant yo ka babenga Fally Ipupa numéro 1 de bijibe penaza we rasonaza Koffi Olomide za Ferego laza ba misi belé pe bazali mais ba ko mo benga Fally Ipupa numéro 1 ya musique ozo mona ngondeni bazo kitisa ba vie to ndenge ni numéro 1 wana par rapport ya makambu Fally azo sala o ba vie na ba sala te to ndenge ni amoni ba question de tia boyo faut la sage soit sage te ozo ba problème ya sala te donc ozo bikela ba problème to panzaka te biso to za to biso de ba fan na biso déjà ba yebi ana de bands à London TV to lobelaka tout to zaka na partie prité tout d'abord journaliste au cause na partie prité voilà parce que tant actualité za mupanti boye actualité za te tellement yo lobelaka kaka boye moi olanda okende côté actualité za ezate parce que pesa déjà position mais attends to loba to za naître to zanga na warrior naza gaulois naza kofifi naza nani naza tout génération wenge o tout naza tout bosangisi tout ngayo yo nazali bon tant ba loba numéro 1 wana voilà Moni Fally aujourd'hui tout le monde a des kings à se démarquer la génération na bango tout se voiler ba fasté 5e génération ceux en ont a excellé c'est Fally Ipupa moi je dirais que ça va benga des kings et ça par rapport à des kings il y a 5e génération et ça génération à l'écoloté parce que Fally Ipupa a du respect na égard ya we ranson Fally Ipupa a du respect égard ya JB Piana égard ya Koffi Olomide malgré ba ndenge batu mususu bakenda nango mais est-ce que nasi yo ka da Fally Ipupa leki abi nga Fally Ipupa na leki Koffi na leki we ranson na leki JB nga yo kate te alobate alobara respect na ba vie preuve ne ka va stade aloba eloma abi respect na ba vie na biso ba sali trop ba ke banini mais génération na biso pe toki ko sala ko leka ba vie donc moi je dirais que Fally Ipupa aza de king actuellement pour musique ya ba vent na ba vent ba période na ba période et ngolo ba teke article la kaka mais actuellement
C'est Fally Ipupa le numéro 1 de King, il y a 5e génération. C'est bon, baté, tu le vas vérité. Non! Non, moi j'aime faire rigola. J'aime faire rigola trop. Nalinga faire rigola. Et puis l'album Dynasty, et puis minga la rotangelo bansembo. Vraiment. Ngana na sepela minga na ba dernière danse. T'es au kota wana. Ah wana peno tumbolinga, t'es au kota wana. Mais to ça non mingi na Fally Ipupa. Voilà. To moni arena Calamite dans 3 jours. Dans 3 jours, jour J-3 déjà. Oui, arena Calamite. D'abord ça va billet hein. Oh babi déjà ba billet ko te sili ba to ba on est tikali andam biso to ba vérité binga na pour te pona lire mon ya Fally te. Et tikali quelques billets moi mike wana. Bo somba ba billet bo consommer donc avant vendredi na minute oka bo poupoli vraiment ba billet wana. Vraiment. Voilà. Vraiment. To moni arena yango ezoya jour J-3. Ba vidéo salami en tout cas vraiment qui songi penezanga na ngote na musolo soza qui songi te pardon bolimbisanga na rappel songi. Voilà. Tout le monde va vidéo salami, tout le monde blesse boula, c'est les vidéos. C'est le Gino l'ingénieur. Tout le monde peut aller c'est les tout le monde va misser moi belé ba c'est les vidéos. Ouais. Ça c'est un message adressé à Aigle. Fally Ipupa. Petit nanga ma belé. Ma belé ne tombera jamais. Oh, vie na yo ne grandi mtaloba. De Bandal et non à Bandal. Le 25, je te soutiens. Vraiment à 1000%, là, on soutenir Rio. New Arena na yo Simba. Tu peux ma bénédiction nous surtout. C'est ton grand frère Blaise Boula qui te parle. Oyebi. Ma belé ne tombera jamais. Donc, tu n'y sois ma belé. Oh, yemba ba beta rafe ba binaka. Oyo kangai na petit message. Fally c'est mon petit frère propre. A beta musique wana à défendre rumba congolaise, à défendre musique yabana moka et musique oya bengi patrimoine culturel et matériel de l'or reconnu mondialement. Ashler. Petit nangai, je te soutiens. Voilà ngam la lobby, ingénieur Céleboula. Dadi célèbre. Thibaut Kadi fils. Qui c'est ça? Un vieux boula. Est-ce qu'il a le mauvais? Non. C'est bon. Lovezayo. En tout cas, soutien à Fally Ipupa pour son concert de Arena. Il faut que ça soit une réussite. Quand on dit Lovezayo, ça voudrait aussi dire soutien à 100% à un artiste, à un frère. Voilà quoi. Donc soutien à Fally Ipupa pour son concert de Arena. Il faut tous aller belé, ça la paie bien. Voilà quoi. En tout cas, Lovezayo. Une fois de plus, très prochainement. Boum, 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 c'est du boom et du tonnerre. Rendez-vous à Moko le 25. Le 25, U-Arena. Avec le Hustle. Fally Ipupa. Rendez-vous à Moko. Big force à toi, mon grand. Big force le 25 Oyo. U-Arena en fait avec le King. Fally Ipupa. Courage. Toto Mbeleo. Concert et l'amour. Et les gars. Voilà. Batumsu balobi batsale les vidéos pour ça likamba mwana mboka. Bazozela pe we ransona ça les vidéos bamsu bazozela faire rigola ça les vidéos. Ah. Donc bon. Faut basale là, on basale les alikamba mwana mboka. Merci bon, c'est la vidéo we ransona. Bon, c'est la vidéo we ransona. Donc bana basali noté. Donc c'est la jibem piana. Bana basali noté. Kutu papa na ye. Oui, Kofi Olomide pena. Mon papa mon kondi papa na ye tozozela basala ba vidéo. To moni batebele basali vidéo Blaise Boula bi mwana bandal. Donc non bana basali noté. Le roi de la forêt oui ransona. Salité. Noté. Kofi Olomide salité. Kofi Olomide noté. Ferrego la salité. Ferrego la noté. C'est le salité Poutine voilà bon basé belé oui non basé les vidéo té oui bien minute tant que tu boula arena na muke omoni nasi un jour saranate nga tolandi orligola oui orligola alobi na komi libosa arena abando lobela concert wana té oui c'est ça ma komi liboso ya arena a koti na kati on s'est renseigné sur arena obi arena un an saloana bapesa yango n'importe qui te. C'est ça.
bapesa yango n'importe quel artiste te tala baartiste oyo babeti kuna baya baartiste amike te Burna Boy artiste ya makasi na Afrique pour l'instant akoza numéro 1 Afrique Burna Boy 50-100 oyo tobengaka lelo 50-100 auti obeta arena wana mpo baartiste américain na bagete bango babetaka bani na mike te bango soko obeta fo eza basale mythique basale mo asakana te babike na Europe mobimba sale eleki yo arena wana eza te yo arena wana sale eleki yango eza te mais un artiste congolais natif de Bandal vraiment il y a 5e génération 1 2 3 4 5 donc bolimbisa biso tokota na place yango première génération ya bawendo ebeta yango te peut-être mpe ezalaka te on accepte toye na génération elandi bango ya balwambo ebeti nango basala minene toye na génération ya baowe ranson bajibe mpia na banani bakofi olomide arene evanda nango wana ezala wana mais batia lokolo te bapibie ata te oyo beti ozongisi mais mwana moko auti Bandal aye abimi na libumu ya Kofi Olomide aye na 5e génération abi nga na obeta you arena po tomona mpe le grand mopa aza papa na ye atiaki mais bafaçon nde ekendeli tokota polémique te quelque soit nde ekendelaki mais baretire mais biso mpe tondo bulelo tokota polémique te nini tokota polémique mais bamosusu baloba bavi ateka biye te polémique fo tokota ngo yango nde vie atia ayu arena ndenge toyokaka vi ateka biye te c'est ça oloba bien polémique vi atiaki arena mais vi ateka biye te ana kotaka pe na nga lobaka ngo biye tekamaki te voilà ce qui fait que non ve azalaki retiré après tout le monde il fallait pour battre billet zotekama ce qui est étonnant fallait pour battre billet tekama drapeau France est comme coloré Europe est comme coloré mais c'est normal faut basalela ba vidéo parce que le mec il a osé vraiment et puis a réussi c'est ça et vraiment on m'a dit féliciter you arena na ba aventure te vraiment on mérite un encouragement ouais c'est ça on mérite un vidéo on mérite ba grand ba reconnaître que notre petit frère notre leki aye hop sala biloko oyo biso to sala non c'est comme ça dans un pays il faut vraiment musique est na bongo ouais bike ba misusu balobi ba bi fali azaka trop libanda ya lingaka mingi pena libanda yango moni ba misusu ba linga vraiment kokota makamnete parce que yaza trop libanda côté na epa lobi azalaka trop libanda parce que biso ba congolais tozande motema mabe toza motema mabe mais libanda kuna a se retrouvera balinga ke makasi tu vois talaka na mona na télé vidéo ya Camerounais moko boye azo silikela boketu abi fallait azaka pona Congo te fallait aza pona Afrique mobimba mama congolais botika na kati yote na est-ce que bige billet ya you arena ya fali na Afrique était comme plus libanda na ba congolais c'est ça to choqué na eloko ngo to lo bango vraiment yango fali ateki billet plus libanda na ba congolais ba Camerounais ba sombi ba billet ya fali koleka ba congolais batu ba longa ba États-Unis ba ya Paris ba Guinéen ba sombi billet ya fali koleka ba congolais ba Ivoirien ba sombi billet ya you arena fali koleka ba congolais fallait lo ba bien rumbe si to confirma to beta to yebi ngonde kendelaka c'est ça. Si qu'est-ce que tu as affronté Libanda? Oui, c'est ça. Vraiment. Parce que la musique n'a pas qui moi baisse. Biso to koli na ba film nigérien. O tala bena film nigérien be oga loi et beta. Oki loi. Vraiment. Oki etimatum. Oki koto we ranson. Bakester baki buisan pipo. Baki banzenda. Jibem piano ka ndombolo. Vraiment, surtout wana. Mais avec quelques temps, eli moi qui. Ouais, c'est ça. Tant on fait rigolo là. Na fali batal babi non to tigara tega ndombolo o binisa Afrique eli mo yango fali lo bayi rumba to beti to confirmer to bida rumba to que non bunda non to récupérer standing wana et ça la biso ndeni tango va na boîte mo na Congo bina Davido vraiment on va na boîte mo na Congo o bina to face vraiment Mitunasko, tant na Niger, on a obina un artiste nigérien. Est-ce que na Nigeria ba obina Fali? Est-ce que ba obina Kofi?
est-ce que babi na jibe parce que c'est normal faut to konzaka bango bongo fallait abeti yu arena ba ivoirien ba sombi billet ebele vraiment fallait abeti yu arena ba nigérien ba sombi billet ebele c'est comme ça que to lingi en plus quelque chose grave biso kuna so remarquer ba combattant mingi o ba linga ba combattre lokwana o ba ninga ba combattre lokwana ça peut ka mingi ba congolais ouais tu vois et ça ka mingi ba congolais yango to pesa artiste fautité voilà tout le bango tout le bango pena ça pour encourager sans polémique oui tu as besoin de montrer la vidéo il y a le roi de la forêt où Ranson Jibem Piana tu as besoin de montrer la vidéo il y a où Ranson Kofi Olomide vena biso pe ngoming vena msa boga vena biso ya boga Kofi Olomide tu as besoin il y a vidéo na dernière minute ata samedi na 0h tout le monde a fait rigolo là au salagi à stade des martyrs vraiment et c'est Fox oh ce que ça eu arena fallait tant embêter moi moi na yebob faut ba bien moi na yo moi na yo ya libumu na yo ayaki azaka moi na batu azamona ya fali ya Ranson oui et oui les gars mon pas linga bongo oh te wala pena fait limbisanga faire rigolo azamona ya Ranson ye contrat aye eza quoi na longue pas na biso oui na lobby te wana yo ngati oui nga na si étoile couleur de la presse de la lobby na longue pas na biso à place na la na ke na koti pa ba voisin eza pas biso te ah katia la te za pas voisin te eza pas ba côté eza pas faire te oui ra maison mère biso sto yebi yo ebe we faire gola wata na ebile ki na 4x4 après to na maison mère te bon na ebi ngape na nga ebe faire gola na maison te ngape na moni faire na maison mère jambe mais te ma commande moi na quartier la terre akomaki mais papa atikala kaka papa le ndenge moko Kofi Olomide so moi na quartier la terre moi na quartier la terre mais c'est Fally Poupa ah oui nga ebe Fally Poupa yo ebe Fally Poupa so nga Kofi Olomide hein Bob pas tenir nga rigueur te to loba so nga Kofi Olomide mais na tambola ka boye pour na modèle moi na nga sala makambo minene en tout cas boko kangati pour to ma bitumba génération te bi génération musique 5e génération za wenge muto ebema mais na minute yo na mwana moko ya libumu ya quartier la terre o a commis vraiment kozwa akumba charge ya 5e génération il faut ba okende ye na faire il faut faire gola tozi 3e position tozi héritier watana Gogan motona tembe on a peine pe tembe Goga la vidéo 2024 la vidéo Goga sala moni Goga attends la dernière minute toze la vidéo to moni Ibrator a sali vidéo oh Ibrator yale yale déjà kuna déjà simati sali vidéo ko Blaise Boul surtout vidéo ne ya Blaise Boul maestro Fab grâce toze la Fab vidéo ya vidéo ya Blaise Boul ane le ah abeti tolo mona bandel ngana mona bandel vina biso zaka anatonda ne grandi abina za derrière yo déjà les kamomona na mboka papa voilà tout le monde bananza oui bananza ba ke blague oui non bango est-ce que la lionne ya mosu de bibat nso ba lobela ka mingi fere mais na mona statut na ye a soutenir Fally Poupa ezali kamwa mwana mboka papa ezali kamwa ko kengeli de gauche à droite te voilà le to mona Fally ninga zana osaba biloko moko boye na ndenge mabete on ndenge ne salamati voilà yaya but boy otaleti na kati ya kuna répétition ah vie alors quand tu entourage ne tout mon vieux Djemba Kadji na yebi aux émissions Gauthier Bilele Olivier Massoudi Gauthier Bilele malgré bien la rap yo malgré Gauthier Bilele yebi mutu na ba kokisa to kanga municipal wana yo yebi émission makasi ya municipal wana roi ya biso mbale zala yo benga ngo esanga fala sepeli une émission tokos donc eh ba musu ba ba zonga te non ya ba bazu ba 5 ba zonga te moni ba bazonga raté za bateau bana ba 6 mois vraiment bana ba 3 mois bana ba semaine mais Fally Poupa passer l'effort et on paie ça bande on a biso ba 4 ans ba 6 ans vraiment zonga no rara monde ba bongare ozongi billet ah maman mon billet mon na mona mitio songa no de visa attends 1 mois billet mon na kaka to benga ba papa Jean-Pierre Munungu ba maman Caroline Momba ba papa Kokisa Musela ba débris l'original vela la visa billet on a cité za visa billet et mon nana bon orchestre ni on mabiso te za calme te moni faut la fier na boulot no monde sala musala bien mais manganga musala nga pende ozala au milieu du village ba journaliste de London si de Banza bango tout ba voyager netinga boy na VN cinéma papa Jean-Pierre alobaki kalaté na ki tirki na informé vraiment te otanga tana VN c'était VN cinéma papa Jean-Pierre alobaki na die
Turquie. Non, qui est pour 2024, non, qui est vraiment. pour un mois. Après, sous Turquie, on a ce que tu as France dans le cadre de boulot. Et ça, après, non. Ah, tu es dans le zonga. On est boulot. Bon, il y a pas de boulot. Pour des boulots, il y a nasi. Moi, tout le monde est à Londres. Donc, après. La magie. La magie à Londres. En tout cas, mais répétition, coup de chapeau, une fois encore, Fally Poupa merci. Répétition, le roi à concert, tellement de visiteurs, naba étrangers, naba nani, il y a eu tellement d'inondations. C'est comme si c'est un africain, et ça comme on a fallu, parce que c'est deuxième africain, il y a livré concert na vraiment, après mon c'est ça. Non. Il y a eu des soutiens tellement, il y a Davido, il y a un artiste na biso. Surprise des belé. Et puis au tali dans la liste. Fally Poupa tché barumba. Fally Poupa tché associé. Fally Poupa tché traveling love. Fally Poupa tché de la reta. Ba mindele da ba paroyana ba mal eza. Ba mede. Éternité. Ba éternité ça. Alobi en Kabola. Album na ye, en Kabola album na ye pe surprise ça. Fally Poupa bi Orbeta indépendance tcha. Oh. Te bon on a ba surprise Fally Poupa. Te ngana communiquer na si. Ponga na moi na bato belé to pende to ngozana au milieu du village parce Fally Poupa Orbeta musique mususu au-delà le roi boluka ngo. Bozwa ba Luambo. Et puis Fally Poupa a immortaliser Luambo. Ana rubrique mo la katsuana. Orbeta moi Luambo. Orbeta moi Tabulei. Et beta manike alandi Ferrego la ndenga beta ki na marti. Tu vois quand on va africain tout ça. Non, c'est normal, c'est normal. C'est normal Ferrego là. Et beta ba kaka ba golo pe ba matata. Non, c'est bon les Didi. Les Didi c'était quoi? C'est du Luambo. Ouais, c'est ça. Jaloux. Madilu système. Maître Gims ça la vidéo. Il y a quoi papa? Dadju kuta sali. Maître Gims. Dadju le bien Rosala. C'est Fally. Voilà peine vous tenir nga regarder. Dadju c'est Fally. Tu vois? Dadju c'est Fally. Voilà. Tellement que le ba mingi na ba kutuna Dadju. Dadju c'est Fally. Voilà. Dadju c'est Fally. Et ça ka de soutenir Mwana Mboka. Et ça, les Kambouya, Mwana ya Mboka. Voilà. Pour faire rigolo en 2024, accord Arena. Ah, c'est ça. Le padre, Tozawana pour accord Arena. Nous sommes là disponibles. Le niveau, on s'en rend pas. C'est ma actualité. Voilà. Non seulement actualité, mais on soutenir la culture congolaise. C'est ça. Pour promouvoir l'artiste Nabiso. Mais actualité pour qu'il y ait un parce qu'il y a un des Kambouya, une minute, tout ça. Arena. Arena. Mais il faut que somba Bapolo bena yu Arena. T'es pas sur somba. Depuis l'original, Papa Jean-Pierre Moungu, Bapolo fait somba mapo na GD. Na invité yo. Oh, bah sous les Kaouka, tous en contact déjà. Na comité au Bozala na journa nous serons là. Samedi wana biso tout toya déjà là 17h na terrain GD. 17h au retard bon papa. Faut te avant. Attends 15h. 15h wana la lemba na singa no to zala pembe wana. 15h déjà ça wana. Tota ande bat boya ba warrior tout balobi na terrain lemba samedi spécial journée arena étranger zala na 20h misuga boy. Oh gars. Logo la rana katia arena. Attends to suis visa te mettre ça logo à la katia concert. Vraiment. Et ça bien en tout cas merci beaucoup na je crois. Et ça dit bien ko ya mbanga na plateau na yo. Voilà. Bo tenir biso regarder ba o pe ba moni mabe bo limbisa biso mais musala nde sengaka bongo. Tozara vraiment au milieu du village. Tozara na biso na partie prité. Tokumisaka oyo esengi tokumisa ba artiste nyonso tout baza ba artiste na biso. Donc tant mona mboka sali pas à oser quand nous sommes lobby, il faut que derrière. Voilà. En tout cas, vraiment, tous un problème, tous un cas derrière artiste na biso. Néanmoins, on peut le faire rigoler tant on coupe que nous bêtons en 2024, tous un derrière. Voilà. Mais non, non, le balani kambo. Et le monde a un loba. Tonton promo, jazz, ainsi que pas parole. On a un message dans Rancé. Arrêtez vos bêtises. Non, ni pas ni bon pe ba lobe. Non non, OK, non, on n'a pas acheté. Ouais, on a tikala ngakuti po. Na mona loko moko boye. Tonton promo. Vraiment. Jazz. Pas paroles. Bakali. Bois plus de 5
Arrêtez vos bêtises. Musique n'a pas souffrir trop. C'est ça. Et outil musique, tu as besoin de conquérir l'Afrique. Vraiment. Botika qui jalousie qui me thème ma bébé au sala vers Fali. Vraiment, c'est ça. Même l'artiste n'a bino bolobé la tanta promo. Tanta promo. Faire rigola. Aza tala mutemo yo sala ngote pour un concert à Fali. C'est ça. Bakali na habité sona benga na ndongo na biso. Botika mutema mambe bo sala. Jazz. Aux aranani na Fali Poupa jazz. Ça te fait du bien aujourd'hui ne ba fingo ba traiter de tous les noms ba traiter. Vraiment c'est ça. Mobilité, ba traiter aux asondeni. Ba mapa, ba traiter double réalité, double genre. Pourquoi? Aux ako s'acharner na Fali Poupa. Bob, nebi que message toujours pe ça et ça très capital, c'est important. Très capital mais elo mona na loba kaka. En plus fait tout comme mona bakomi le côté comme moi mingi. OK ndo bundi bituma no to mo sina beti yo likolo moko boye. To ba beti place mo kaka. Ah ya mtu ba beta nga. Ouais né, tata pomo. OK place mo boye. Basa pota ba en tout cas, papa parole. Kofi Olomide n'a rien à voir. Oh, actualité, il y a Kofi Olomide répétition et les qui ba concert, papa. Kofi Olomide a le 25 na Suisse et ça na festival. Fallait pour pouvoir livrer concert na festival té. A livrer concert na You Arena, un concert individuel. En plus, arrêtons de parler de 15 000 femmes. Fallait pour pas mettre 40 000 places plutôt. 40 000 places. Et ça fallait pour pas tourner ici 30 000. Et ça la tourne ici 25 000. Et ça 20 000. Il y a honneur. Il y a Congo. Botika qui monte mamabi. Vraiment. Il y a jazz. Il n'y a pas de 15 000 places. Tika biloko sala. Tika biloko sala. Il n'y a pas de 15 000 places. Fallait pour pas jouer à 40 000 places. Mais et ça va mettre 20 000. Et ça va mettre 25 000. C'est le Congo qui gagne. Oui, c'est ça. Congolais, arrête de faire ce que tu fais là. Vraiment. Au vivre en apporte ça, mamlora moi en apporte. Tika qui monte mamabe, au gagner l'auté. Pour nous bébé ça concert mninga. Papa Rolls, au gagner l'auté. Papa Rolls et ça les sonne un jour le loma na site robi na suka limbisanga. So le la moni Kofi Olomide. Bon solo la subo. Yo bi Papa Rolls c'est bi que Kofi Olomide. Ah na posa ba zonga na lelo na Fali pour ensemble ba fiti. Oui, c'est ça. Arrête kokende kuna po et ça lo soni. On repousse à la tête jour au mona Fali pour terminer la Kofi ba seka. Yo Papa Rolls est-ce que on pousse là? On pousse à la ta omega. Bakali pe bakali. Bakali on pousse. Bakali bazo betaka yo. Yo jazz on pousse là. Pardon. Jazz. Fali pour pas un problème na wengete. Vraiment. Jazz yo kabiso bien. To monyo ke no ya mbaudi la manzaka na papi kakolo ngobeta ba polémique ezanga tina. Fali pour pas un problème na wengete, un problème na maison mère, un problème na yote. Fali pour pas ebiote africain ta côté sala normal, ce que lingi fali pour pas ça no bien. Oui, mais les artistes ne peuvent pas répondre à la banque. Faire rigolo à répondre à la bêtise. Fallait pour pas. Pas bâtir la banque. Bozo ça makamu bino moko bo créer ba polémique ya bino moko. Pour bozo ceux qui ba vie ceux qui bo ça nini mais ezo simbati. O ezali kambo mwana mboka. Bâtir la banque. O mo appelle o mo nzamba sala makamla ndenge no surtout ka faire rigolo ça il fallait pour pas vidéo. To dano le mingu mon fils unique. Ba bi ke ba misusu boroya avec le temps. C'est nzamba pamboli. Les alara vous s'abonner. Mingi te soutenir Aigle. You Arena. Ah Spiritas, Gaulois, Kofifi. Eh, bisous tout. On l'attaque makila. Allez, bye yo. Des bandes à London TV avec des Bruno original.